So de moi tango ya faire régime ya Kabila. Et zo là que ça a été actuellement ce que Mobutu avait fait. Pasteur ba osala te, ba osala parce que pasteur ba côté à pouvoir. Moi je suis dessus avec un grand pasteur. Motoba Soni alobi toyebi makambo wana te. Biso totali ne makambo ya côté ya pe na mabonza la biso. Congo France. Nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas. Caramoulaï. France.com. Site ya solo masolo danzo. Masolo kitoko. CongoFrance.com. Sur www.congofrance.com avec notre patron, Monsieur Josué Didi Dipumba, la peau noire à la tête blanche. Alors merci Nabino Bozu Benaton et Rovanda Bosu Post Télévision Nabino ya Rolanda émission à Sahara Ramazen la Chanel. Ce Bozu la émission na seke penza quand même na koma bisika bolingaka. Donc voilà, là je vois Fabrice Nseka, un boss américain, il y a sur la ming dollars. Il y a ming dollars. Donc voilà, rien à dire à notre boss Fabrice Nseka ou mena ngwene na yopo babi mukolo yo mutale ke na lara zati. Tolo bane baramba to ba osa misana bango. Donc voilà, ma même mininze mamotema tous pepele yambe tolo Fanny Bongende la poupée de Paris de là où tu es. Bonne année à toi. Olonongi mi garçon swag. Bonne année na yo je reste ma bien là en vrai londonien bisiko ozali pe bonne année na yo. Donc voilà, à tous les fans de Sarah Ramazani, merci na ba message na bino noso na recevoir kango. Donc voilà, Tokoti 2018, pourquoi pas 2018 surtout bandango pena bien na prophète ngefa na bi ke bino bolinga ba émission na epo ya bien le bane vérité pour la banga na été. Donc voilà, merci beaucoup à tous les fanatiques de prophète ngefa babi John ngefa ces zongi na makasi na force nyoso bo s'abonner belé pour azoki moi problème muke ma zongi sous na force babi azu monter asika makamo sika ezoya. Bonjour John ngefa et bonne année. Maman bonne année na bonne année te. Bonne année tango bandeko bazo kufa. Bazo beta ba mama bazo profaner ba église saint na ozana bona ndinga fetaki bona nete na zakara mawa elongo na ba congolais parce que na zali congolais d'origine. Alors to pesi mbote na bandeko nyonso bazali bana mboka mbote balanda biso nzambe azo lokumu pona Congo to tambo na click Tokyo Kuyana Léona Lobby, tout ça, il par rapport à la marche où il y a une marche pacifique, il y a un catholique, impression non par rapport à Wana Makamneng. Omoni Mama Sarah, na iko ibisayo bouye. Bisto botami na période ya Mobutu. Tokoli na Mobutu. Mobutu a sali 32 ans de pouvoir, bisto zagi déjà bambula po ekoki. Omoni eloko basali Mobutu a fait ça. Tango marche ba chrétien. Et là comme Mobutu atika ba chrétien ba tambola. Mobutu saki angote a bete ba chrétien, a bomi ba chrétien, ba profaner l'église ya Nzambe, ba lié très saint. Bibe mana ba zu ba tiango na kati na ba église na bango, c'est là ezaki shit ya Mobutu. So de moi na tango ya faire régime ya Kabila. Et zo là que ça a été actuellement ce que Mobutu avait fait. Lié saint ya Nzambe bakotaka te babetaka bato te babwakela ba grage lacrymogène te tango bino bozo bwakela bango bozo bwakela Nzambe là o to salaki to condamner yango pourquoi batikaki ba chrétien batambola te ba chrétien bazaki kotambola longo na peuple pourquoi bamoni élection ezalaki na ba corps ya Saint Sylvestre pe na ba corps ya Senko batosi yango te po ba droit ya manifestation ezali na kati ya constitution. Kaka bino moko bo sali constitution. Kaka bino moko bo voter constitution. Kaka bino moko bo violer constitution parce que constitution est lobby bongo. Pourquoi battre bango ba marcher bango na gouvernement. Oye bo poussi élection en 2019, 2018 biso tolingi yango te. Tolingi ça en 2017. Quoi 2017 c'était même en février 2018 to ça l'élection. Alors bino bo komi ko boma bango ko travailler ça. Ko botra bato biloko ko nyokola bato na bibembe vraiment Nzambe azali dessus peuple congolais azali dessus communauté internationale communauté africaine bazali dessus na ba phénomène wana mboka itambolaka na démocratie ezalaka lolengo te démocratie liberté d'expression ezala liberté ya moto ezala moto a sentir azali libre na mboka na ye non les congolais bakosa lokola bazana esclavage na kati ya Congo te hein ngai John Ngefana zo bisabino ngai moko nazali mongala équatorien ngai moko nazali moto ya bandundu ngai moko nazali moto ya Kivu
ngai moto azali moto ya Manyema, naza moto ya Ouele, naza moto ya Katanga, parce que nazo fait partie na Congo. Parce que bande ko nanga mosusu babala bakasaye, ba mosusu babala batu ya Kivu, bambotana partout. Ozomona ezali mboka moko eloko moko lisanga moko. Hein? Il n'y a pas un problème de tribalisme. Nous aimons notre pays Congo. Totambola ndenge mibeko oyo bango basali yango. Toke na élection, to voter ba konti asika. Pour battre les économies pe mboka échanger. Kaka soki ndito kende boye, rien ne doit marcher au Congo. Pe ezali pasi na mawa pe toyebi le osaka. Na boye été par rapport à tamsu ba troupement so salami ba munguna pe ko profiter na ça troupement na pour asa pe des autres be bisam. Mama omoni na Iran? Hein? Omoni manifestation na Iran, na France omoni yango combien de fois? Basa coup d'état, bango ba minduko sa coup d'état. Hein? Na Iran omoni yango, lelo bayokani. Omoni na Tunisie. Na Tunisie yemoko na mboka mumba omoni yango. Gouvernement sanitaire ba tele mabino pas question. To petit 50 millions de dollars pour na bateau ba o basala kata biloko mike ba songa économie. C'est droit ya bateau. Tozo n'époque ya ba candidature te. Hein? Oya kufa na bokote ba kunde ba beta efimbo na longangete. Tona période de longangete. Hein? Tona période de longangete, tona période de démocratie. Le monde évolue. Hein? Comment tu regardes sima. Soyez basaki ba marche bango salani. Hein? Ezali malheureux, ezali mawa, c'est que Mobutu a fait. Aujourd'hui Mobutu il est où? Hein? Aujourd'hui Mobutu il est où? Hein? Oui, les catholiques ont fait ça, mais bino sko ba pasteur, bino bosali pe marche na bino pété. Pasteur ba osala te. Ba osala parce que ba pasteur ba côté à pouvoir. Hein? Ba pasteur ba c'est catholique azali pour na peuple. Et puis catholique azali pour na peuple ba parti opposition. Nanda ma majorité bazana kati ya catholique. Le kola ba église de réveil et Paula Kala. Unité. Toza unité okati mama église de réveil et Paula Kala. Église ba coopéra ya ba cop. Hein? Hein? Bakosala ni tango bazuzwi mbongo. Bakosala ni appuyer église catholique. Moi je suis dessus avec un grand pasteur. Motoba Soni alobi toyebi makambo wana te. Biso totali ne makambo ya côté ya pe na mabonzala biso. Mais soki peuple wana esili. Bon sisi ko bo mabango. Bako tambela wa bako na usambela. Okozo mabonzango ndenge nini? Voilà, eza maloba ya terre à terre. Parce que ayebi mabonza parce que akozwa na kata l'église ayebi sika bazwaka yango baza pour bango et nous condamnons de tes actes. Na tango tozana yango il faut tozana uni. Que demande le peuple congolais? Peuple congolais boy injustice. Que demande le peuple congolais? Et lingi to sala élection libre démocratique. Hein? To voter ba konzi ya biso to lingi ya sika oyo ba komeka ko tombola Congo. Kaka na boyo bazo sala yango ezamawa. Yango mwana mboka na biso. Ce sont les mêmes gens, plus pas basai na Mobutu. O ba kosi Mobutu. Tango Mobutu comme vers la fin. Ba kimi Mobutu, ba yepa Kabila le père. Kabila le père kufi ba yepa Kabila le fils. Tango même Kabila le fils ani ko kwa ya lingesi na ba kimi ba konza opposition mosusu. Ba même bato bakina na kati ya opposition, bango yo bazali na kati ya majorité. Ba komi koloba ezo kamusangai koloba na kombo ya peuple ya Kabila. Hein? Osomona ezama mi leti banana ko atoma loaka. Hein? Lokola batoma loaka moi je regrette. Hein? Neti banana ko ba olenga nkoi. Moi je regrette. Neti banana ko ba muisa. Ambusa. Nazo regrette ko José Makila. Moi je regrette. O ba ba lobi ya Kabila kolongwa Kabila za bote. Yo ya benga ki olenga ko benga Kabila ndekete. Bien sosote. De là la commission ndekete susu. Hein? Tozo kende wapi? Nous allons où? Ba traizaka peuple te pe bako trahi Congo tembo kana ote. Hein? Au moins ba lenga koyona na bato tangelo bako sibir compte na bango tango vraie démocratie contre na mboka tango makambe kotelema parce que Congo ezana passe bango bana bango tanga na école bien hôpital a bien 50e ezali ka pona biso ba mbusu mais bana na bango soki ya beli na banani bakena Afrique du Sud na poto ozomona ezali ba telle injustice nous refusons et nous condamnons tous derrière eloko moko oyo ekobimisa Congo na passe. Hein? Oyo ekobimisa Congo na passe pona ngai na yo to se retrouver. Lelo soki ba combattant bazo silika pona nini? Peuple congolais gouverner c'est prévoir. Lelo to moni likamesa mi na Tunisie. Peuple telemi président sanksi gouvernement a mis 50 millions de dollars. Ba tie yango na kati na ba peuple ba démuni ba bazali ba sunga peuple. Pourquoi na Congo ba osala yango te? Pourquoi na Congo ba kosala yango te? Na Iran to moni yango basali ndenge moko pourquoi na Congo basali bango bazaka na mbongo te? Mais mbongo tonga bandako
nde bazana yango mbongo kende poto bazana yango mbongo bazokanga bango partout bazana yango mbongo ko détruire pays bazana yango et peuple oyo na kombo ya peuple tozokende na élection tokomona esika tokovoter bango. Merci beaucoup John Gefa. Alors prophète Gefa, contribution na yo pour la mboka na biso ya contribution na yo soko sa iloko kosani contribution na zo lo baboiti contribution so linga bani balinga ngali boso contribution na zo lo bango polele na so c'est chef de l'état mais même mboka na élection contribution na zo ko bimisa na zo ko démanteler ba réseau ouais ba mafia o bazo sala na ko tuna yo motolo kola Germain Kambinga asali ako zo mbongo azali directeur cabinet ya Bemba ako zo mbongo na FP comment on dit SPI tonini wana est-ce que donc sambongo wana ekeibu tala mbongo ya république ezoke na ba epai na ba poche ya bato sans le faire yo asi motandenga na ko bana Kabila mais il est libre justice moko dans de la idée eloko bakamata mbongo na boyoka mbongo élection ba boto ba Germain Kambinga ba mbongo ba joyi ya FPI tonini SPI tonini wana ba donc ça na ngo rien et au quotidien Zouana yo mobuta bana koloba ibandambo tikandambo lelo nde kota alina mayele ya pelengendu oyo to boy mayele ya pelengendu mayele na poloso oyo to boy peuple ya congolais basa ndenge balingi mboka ngeko développer ngeni et fait que ba diaspora ba la charge ya Congo na maboko na bango bakomi kanda parce que ba mona ko gouvernement sala kati na ngote parce que na Congo soki motabeli lino mbongo uta na poto motache moi sizemi les gens na poto mota côté hôpital bon côté na poto tellement ba demande les gars rebelles libanda mais c'est ça le bien moni ba diaspora ba comme na suka rôle le pays au Congo ni le pays le plus riche du monde le pays le plus pauvre du monde rôle na bango ezali nini ko tia mbongo na poche ko yoko la peuple ko beta bato non démocratie ça beauté liberté d'expression il faut ça tous ça contre batoté mais tous ça contre système de salema et sali malamu te pona peuple congolais. Merci beaucoup John Gefa. Alors prophète Gefa balobi isko ba commenter pe ba décision que ba pasteur ba te akali ba pasteur ko tia nganga pasteur kelengi ba pasteur ba te ralisu na poto ngai na mais na lobaka na pesa bango embargo kala ba yoka ngai te na ba pasteur nyoso ya pelengendu ba pasteur nyoso ya poloso oyo bazolia mbongo ya bato na komo ya Nzambe bate ya lisusu na poto te ba suspendre ki ba musicien lokola ba suspendre ba musicien nyoso sanction oyo contre ba pasteur ba contre ba pasteur nata mamoni na Kakenza na moni Kidiamina na moni Baruti na moni ya Ndundu wana komo leto nani wana walo Mushinga na moni grand gege na petit gege na moni Mutombo na moni tanga comme na babundisa kaote baluka kaote babundisa kaote po na tangi na mabete mais système na bango mabe ba babundisa ngai parce que Nzambe na tia solo na tangi na ndenge mabete ba suspendre bango na masusu mais ba suspendre yo sauter il y a aussi les vrais pasteurs qui sont à Kinshasa ngayoyo na kana pote hotel non ba yebi ndenge ngefaso John Ngefaso bunda pona mboka naza contre Moutouté. Je ne suis pas contre Kabila. Je ne suis pas contre les pasteurs. Je ne suis pas contre Malgrini. Je ne suis pas contre Mosengo. Naza pas la politique, je suis église au milieu du village. J'ai dit ceci. La politique, c'est comme ça qui Mobutu. Kisangani ne tombera pas. Congo est au Kendete. Kengo premier ministre. Kengo Azade. Deuxième personne de la République, c'est Kengo Adondo. Bazongi non? Voilà. Kaka bango ba kosa ki Mobutu. Lelo baza pembeni ya Kabila. Bazoko s'appelle Kabila. Non, j'ai dit au président. Atika a sali 19 ans de pouvoir, 20 ans de coquille, Motomusa Kota Atika, parce que Bato Bakosa Mobutu n'est pas entourage. Et moi, je vois le président après la conseil, mais président Kabila est mon calendrier lobby. Monde pour mon quête sont médiocre. Français à la médiocrité. Dictionnaire est médiocre, na médiocrité. Et ça français à la et loko ils a ma B, il y a bakanyaka. Ils a sans valeur. Des médiocres wanat. Maman. Comment A B C I. Il y a comme I-H-E, maître de professeur Banine. Tu as écrit, tu es médiocre parce que, vous avez maillé l'été. Kabila Loba, Namboka Congo, il y a 15 personnes. Oh, la normale, tu vas tomber la Congo. C'est la médiocrité. C'est vrai. Parce que tout, ils ne voient pas les intérêts de la population. C'est leur intérêt propre avec leurs femmes. Et Batiki peuple, Batiki Congo.
hein, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Merci beaucoup, John Refato. Comment je suis la BSOP. Voilà, par rapport, il y a Nengue, mon pasteur, mon kuna, autant sa vidéo, n'habite mon qui vidéo, mon circulé qui a répondu qui va combattant. Après, vidéo, mon ko m'a bé bima, à s'excuser qui, a signé pardon, on a sa kanda, n'a pas bien a signé pardon, va combattant, on a sa kanda, il y a quoi c'est plata, vandi, à mon abafinga papa na ye et tout, et blessé qui est, papa n'écoute à condamner qui, on va signer qui, va combattant, son pardon, na maramnion son, oh, ya lobaki, ya mabe, oh, et blessé qui bango. Maman, soki omoni ngolo abimi na maito nzombo obiso benga na lingala biso ya mbandaka bowayo olandi yango benga yango komona yango nini benga nzombo bino mona kiseso benga ngaya mona mbandaka ota mbandaka na bota na kisasa te benga yango nzombo benga nini mama yo mona kisasa nzombo no nzombo biso benga kae bowayo nzombo aya lobi ngando aza malade ndimai. Comment moi na pasteur mukuna oko teleme ba combattant oyo bazana na lit na bango énorme soki balobeli kama papa na sali mabe c'est à papa na yasenga bolimbe ça se repentir il y a côté ya likambo na pona nini amila aksini c'est pour cela moni like 12 et 3 bi oyo bomba mi ma poisson ko sambusa ye boye eza passe na moi ki ba vidéo wana monsieur malheureux nandenge na moni makambo na moni ba parties intimes ko lakisa est-ce que ça vraiment y est ça on dirait mama soki yeta sangi pardon pour nani po ba bombe moso tika simati ba bombe belé zalo ba ko bwaka yango e ko zala somo mingi mais pourquoi ça sangi déjà bon soki sangi pardon il faut avouer ta moitié pardonner mais bon maman wa yo peso ki ba fingi yo moi na asi ba finga ngomi konyos moi na moni ba vida bonga sepe na ngote ye pa ko sa émission lobi na boti ko finga ngai ba finga ngai mikolo nyonso ba lobelaka ngai pe mikolo nyonso na zalaka objectif moko eza réel. Je suis derrière le pays, je suis derrière le peuple. Parti politique na ngai c'est l'église de Dieu. Chef parti politique c'est Jésus. Dans la parti politique je vais défendre mon patron c'est Jésus. Na ko défendre mon douté. Mais mutu nyonso aza parfait. Romains 3 dit lobby personne n'est juste devant des droits battement soumettre. On dit mais l'avocat est diable ezali mabe. Et puis bino basi bon wama bo changer. Lelo bolingo koma libala mosusu na vidéo mobile na poto yo aksayi makamunyo so legi makasi ba koma nani koma non bolingo legi makasi lelo mibali bazuni mayele basi bazuni mayele bokomi ko sambwa lokola mbongo akala. C'est ça que nous refusons ba telle bêtise ba telle makambo esalem mais na ko bala ba combattant boye oyo bobimisi yango ekoki bandeko na ngai azali mwasi lokola sangi pardon même ngai John Ngefa na kolimbisa po yeso loba limbisa baninga ba tukusa mona sambo mais azongela susu makambo wana te parce que papa na bango bana nzela a fausseté ils ont trahi l'église, ils ont trahi la république bazana bonne voie digne babenga bango basali na nzambe te. Na ko pesa exemple un pasteur akamati ba boxer mibale atiembongo na ye ba betani bimponda imponda benga ngo bibotu bimponda bimponda oyo babenga ngo lilonjo bino benga ni boss oyo abimi lilonjo na bimponda oyo ka bimponda ozwi mbongo opesi bango ezali lokola roi avandi azwi ba lion afame azwi bato atie bango bazolia bato bazolela roi azosepela. C'est comme ça. Est-ce que mutu obenga ye vraiment aza pasteur azali dini apengu ya mibale pasteur otiki nzela ya nzambe yo komi na nzela ba football au foot comme la balle na makamo toto juger binoté mais Bible lobby Ephésiens 5 verset 16 et lobby condamner tous les œuvres dit des mots otiki yango alors on zonga na nzela faut zonga na nzambe te o to mona za bo sambolu ezali dignité mwana ya pasteur ya munene boye biloko ndengo yo ebima ye bandaki bona teleme ba combattant combattant c'est la force. Pouvoir de coca combattre, de coca combattre, les lois assemblent le colambonga cal. Et puis, bah, ben les mamans sont belés. Oh, bah, il va pas oui, bah, tu n'as pas les mamans sous. Tous on négocie botika, zamwana mboka, aza congolaise, bossam stetika katnango, nanenga sangi pardon, asali malamu, mais combattant, nous sommes besoin kangai,
nzambe alimbisa bino asasengi pardon vraiment biloko mosusu botika yango eza bien te bochange mpe bizali na bino basi basi na mibali bochange saka basi te mibali mpe obima na ye ozoyeba te ta mosu anani ndoki aneco ale mutema be aye na vino po de aya detruire mpe na milima pelenge ndu po abebisa yo na milima poloso bochange kaka mutu ti meme yo linga yesu te kaka ti meme soko ozwi otiki tioko namonaki yango ti meme oka moto na bana molimo apolo so azozwa yo po asambusa yo eme wana mpe koma mpe kala bayeme ya lelo tondima yango mpe kondima yango te eme ya lelo koma kala ya linga nzambe ta alinga kaka yo ayei kodétruire yo osesara loko oza tioko boye soki namoni yo te nalalaka pongi te alalaka na epongi ayi koluka eloko na nzoto na yo ozoka toyi milimo ya pelenge ndu toboyi mpe milimo ya poloso toboyi milimo isolo toboyi yango na kombo na yesu alors moi je suis contre parce que ngai naboti basi nana mobali moko mesu namoni mwana ya mwasi ya ndeko na ngai bozosambisa ye boye nakoza konta na yango te atala nsima azonga moto donc voilà tolobela par rapport à ya férié oyo eza le 16 na le 17 nayebi te so obidi oprévoir nini ezala mwa nini mwa baorganisaka mwa elo mwa boye pour le 16 le 17 par rapport baférié oyo eza mboka eleka baférié na mokili ya Congo te férié na baférié namona mboka eleki na France te férié eleka koleka Congo namoni te bon férié basali yango 17 na le 16 oyo mosusu sont très fidèles non mosusu mpe ezali ya Lumbumba bon afidèle taka bakotaki na férié yango baporte Congo ni négatif. Qu'est-ce qu'ils ont porté au Congo? La souffrance, misère. Na mon idéologie moko ba memi ya sika na Congo ya biso te. Congo de Mobutu, Congo de Kasavubu, Congo des soldats du peuple. Pauvre Laurent de Kabila. Na mon eloko sika ba porter yango ezate, ba porter misère, ba porter souffrance, ba porter naïbe on a bakati yango te. Et puis ils ont un impact en idéologie te. Ils ont la férité, ils ont un impact te. Mais oya Lumumba. Lumumba mnatiki mboko na pasiti. A 5 ans d'indépendance c'est trop tôt. Avant, ba Belge ba kana système na bango économique. Yango to souffrir lelo, mbongo na biso ka stable te. Tala lelo lokola Angola. Bazou indépendance. Si manabiso, tala Afrique du Sud. Bazou indépendance, si manabiso. Tala Namibie. Namibie le ki Congo musika ta pembeni te. Si manabiso, Lumbumba. Ayaki na pressé na bango ya batetela. Pressé. Yanine. Et apporter nini. Il fallait bâtir dans la Belge pour l'Afrique du Sud. Tout développer Congo na bango si mabini na baken. Pour nangai ba férié wana et porter eloko moko na République démocratique du Congo te. Merci beaucoup, prophète John Gefa. Merci beaucoup pour ton côté 2018 Kitoko. J'espère que l'émission est blessée. 2018 Kitoko. Yo lia ki omelaki. Congolais melaki te. Le 31 décembre, ben de sang. Bato bakufi na ba catholique. Ata ko lia ngonde ngeni sara. Ozani andoki. Kasi nzambe lokwa ngana osenga nzambe merci pour abateli kasi yo moko bande kona tolelaki ngana yo ngai na yo tozali kolela na muna tozali kolela makambo ele kaki awa ngana tia ta kwanga na munoko na ngai te to kei le premier bulu yeke koi mbule beti uruba ko tushima katolika katolika beti mbulu bulu bato basili kosila siko na matanga le 31 na matanga bato kufana kivu na matanga bato kufana na kisita kolera koti yao na ebola pezo kota yao na makambo ebele siko bisanga na feta na ngai te na matanga na vandi yao na fete te mbongo pesa na kate ozomona eza bango na bango ba feta ki bato na bango biso fete te dona mangona peuple longo je suis derrière le peuple. Merci beaucoup, John Gefa. Donc voilà, on va la part dans le quoi. Babiso ifsunza mabatelo. Singi merci kasite. Et aka ko liate minzame lokola a cotition mbulango au singi nzambe. Nzambe merci nzambe pe. Bon continuons sur Ecclésiaste chapitre 1 verset 1 à 4. Toutes choses à son temps. Nzambe wana pa pesi bonne année. O to ko lia le 18 le 2018 mais allons on l'appelle bangote. Ati be bato mususuti. C'est ça le problème. Quand le peuple souffre, Proverbe 14 et 28, quand les peuples sont dans le malheur, c'est la ruine du roi.
gouvernement yoka soni peuple monde mbazo loba yango. Hein? Quand le peuple sont dans la joie, c'est la gloire du roi. Et ce peuple n'est bima na kisa batu bakanga bilongi. Oka bunina abunda ikata pe mboka ezotambola te. Merci beaucoup. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Mouna ati kakate soit sa kangami ne loko kaka yango wana. Donc voilà, on est vraiment arrivé à la fin de l'émission. Une dernière question pour John Gefa. Après tout, kangana biso émission, oh naebi que to blessé binoté, to choqué pe moutou. La vérité, nous sommes église au milieu du village. Au moins, il m'a bien abonné un journaliste. Un journaliste doit procureur. Quel est le rôle de procureur? C'est lui qui cherche les infractions. Hein? Moi, non, les lois au bête aux okisi, à ta profondité, sauf qui ministère public et procureur, à porter nos plaintes. Parce que moi, dans l'État, quand les choses ne marchent pas, il faut dire la vérité. Hein? Il faut dire la vérité. Les choses ne marchent pas, il faut dire la vérité. Mais dans un second, les choses ne marchent pas. Hein? Dans un bien té. Hein? Banaton on allait là côté na wana sengo na la famille eh Sarah na le lo côté hein dibumu vimbi na typhoïde choléra tondeli so ba poubelle partout na meni mi pépé wana boeti dibumu tout est vimbi na typhoïde ngeza dibumu munete so ko simbi ko ça na kati na typhoïde tondi so il peut pas dire ko fait makasi ba tobuki na kati siko na ko semna la famille. Merci beaucoup. Que ce Dieu devait marcher conformément à la parole de Dieu. Quand les peuples sont dans la joie, merci beaucoup, John Gefa. Alors, tout ce que c'est la question, quand il y a pour le choix de président, choix président, à mon avis, noté. Mais le choix président, moi je préfère ce que Dieu a donné le signe, il faut être un étranger. Pour avoir la mindele, à son qui Congo dans cela. So qui a battu Kabila. Kabila, donc, ce soir. Boni Mouna, Caméra donc, ce soir. Boni. Kaka bango na bango ba chana ba toté. Choix exact maman, tout ça 85 millions d'habitants. Est-ce que Nzambe a koluka moto moko ya mayele pelenge. To boy na mboka na biso mayela poloso na mayela pelenge. Ba tu as logique. Hein? Bazali papa. Hein? Na kotangelo ba to musuba kozala ngo, hein? Ba mende lisusu te. Bazwa batu ya sika. Obabi Moïse pété. Ka président Moïse. Ba to musuba takataka ba Moïse yango. Caméra wapi? Merci beaucoup, pasteur John Gefa. Mouna Aza problématique. Mouna Aza problématique. Parce que mon peuple souffre. Quand le peuple souffre, on a merci, prophète Gefa. Merci beaucoup, prophète Gefa. Mouna te pour Mouna. Amati sera prophète Likolo. Donc voilà ce groupe, c'est bon, c'est non. Non, on a caméra lelo. Caméra c'est un joker. Hein? Lelo comme si maman sengo. Ako finga mosengo lobby. Toyebi bango. Pourquoi va tomber sur la lobité? Les lois Zali Joker qui joue dans la République démocratique du Congo. Hein? Merci beaucoup. Oh. Alors, ensuite, on va faire ma mbote. Nakopesa motumbo tete, soko lingi numéro na nakopesa numéro na ngai. Soko ngo zonga na Viber, WhatsApp, imo 00243 89 610 49 41 kozwangai numéro mosu 00243 Tala makamanga Congo salenga mutu ebungi 889 610 49 41 99 99 42 900 42 wala tokolanga sima na mbote penza na kopesa ta motombote te kaka Jésus-Christ l'homme de Galilée. Merci beaucoup, pasteur John Gefa. Donc voilà, merci beaucoup à tous les téléspectateurs au Bazupédateur Rolanda. Émission, il y a www.congofrance.com avec notre patron, monsieur Josué Didi Pumba, la peau noire à la tête blanche. Merci beaucoup à Mouna Sédik, artiste mobile à Mouy dans ma caméra. Rémi Balabi, a toujours permis à prophète John Gefa. Soko Bengi à Boineyo, ko discuter voilà bras droit. Est-ce que ça vous John Gefa, il faut Rémi. Donc voilà, merci beaucoup au boss américain Fabrice Nseka ya sola ming dollar babiye asola koleka bango dans lobby na ngapo yemta osola bien de mikolo. Merci na Didi Kipumba Nzambia pambola ye tango nazaki na passe ba télévision na mona ki sungia mutote. Hein na mona ki PDG Didi Kipumba atiaki misolo na ye na nzela ya muna pour kopesa pengai pour être loko ebima Nzambe na ngai apambola ye na bandeko basungai John Gefa TV lokola Aimé Bosnem na kati na Angleterre na mwasi na ye o ba pesa ki lisusu mwedo zo Nzambe apambola bango na ndeko batinaki ba ordinateur ndeko Chimba na mama mère double na kati na Berne Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masia amen.
Merci beaucoup, Mamountema tous peuple et Ambeto Loma, Lolo Lorista congolaise Jama Nouna. Je fais des gros bisous à ma grande sœur Igede sa 4 Kora. Na pesi souba bisous nanga na Fanny Bongene la poupée de Paris. Na pesi souba mbote nanga na Orlando Ngimbi. J'irai Mabiala un vrai londonien. Alors quant à moi je vous dis, on se retrouve le 21. Babi image le 21 na Dépique Pomba, babi la journée internet contre Dépique Pomba, Bundesliga na Nzela et Zoya déjà. Donc voilà, quant à moi je vous dis merci. On se retrouve la prochaine fois avec d'autres surprises avec Sarah Ramazan la Chanel. Au revoir. Congo France Ekara Moulai France.com site ya solo masolo ya danzo masolo ya kitoko Congo France.com